Cuisine Yannick TV, Ndemakamo. Cuisine Yannick TV, maman de 3 garçons, maman de 3G. Nakacha chaîne Cuisine Yannick, solution à tout sur tout. Piqué. Tout à l'heure, Bopé s'en a raison. Non, tu de la vidéo capture d'écran. Na ça qui ont qu'à lobby. Capture d'écran. Dans la vidéo, vous en avez montré na bisoté. Vous y habitez makamoleka na monde na biso. Pour ça, on a bien loba, au loba ke, non loba sans preuve. Au moni babaku, banana maman na bango sila. Tina bango nyonso tu. Ba yaka ko donke makambu nanga. Lobi le na mo. Obi le babaku ba finga nga ba période. Eza lokwa na vani moko lolo ya finginga moko. Eza opinion na ina sanini. Je suis pas obligé ya ko tindika batu nyonso bazala d'accord. Mais moral nanga non, eza oye sentiment ne sengi aloba. So monike aloba. Alobi jusqu'à ce que soit ko lembatiki. Non, il n'a monté. Les opinions, bon, tant on dit, mito là, t'as pété, t'as mis bengi, le loto zala, star, il faut accepter en tout et pour tout. Toko il n'a mis notre âme ça, n'a bien autant aux plaisir ou l'amour qui n'attend pour la finga SB. Et ça plaisir. Bonjour, bonsoir, ça dépend R et Kokoute la bino partout bozwami. Oh cuisine Yannick TV aye, ba la maman na kapamba te na fungoli ba caméra na mukolo alelo. Oh yoka vraiment cuisine Yannick TV azaka banki tem. Cuisine Yannick TV alobaka. Yango na fongoli ba caméra na nga na mukolo alelo, en tout cas na yeli bino message oyo en tout cas ça la somme on njoto malili. Oyo ka vraiment mbwa swimbwa ezo lekela nga mukili mawate mukili tel mama be koti to bomba lisute photo loba. Photo loba bana mama photo loba to bomba te to loba. Bonjo ya somo bonjo ya somo ya njoto malili kindoki elongo ya butu ekomi ya moi mukili somo. Enfin ko bande émission na biso to pesaka merci na Seigneur kolala kolamuka eza habitude te eza kaka ngolu ya nzambe tomoni susu mukolo alelo. Émission ni na memeli bino ba kuko monde entier ba kuko sila bisalu oye bokota to solola par rapport makambo ezoleka tozomona ngo clarté tozomona ngo flou. Cuisine Yannick TV akobomba te parce que cuisine Yannick TV ye moko pe aza abakuke wana bandeko na ngai de pro de loin babakuka sila bisalu mama na biso bokota to solola. Tola bolanda live on a boké bignonso s'il vous plaît au coach j'aime au coach cœur commentaire au s'abonner ceux qui n'ont au s'abonner à la chaîne Cuisine Yannick TV au s'abonner parce que Cuisine Yannick TV alobaka to finga kate mais to pesa ka ba conseil to moni na kati na ngambu kuna ba comédien na biso ba to théâtre na biso ba to maboke na biso ezaka ka moto ezopela ki mutema mabele ki makasi na na bango mutema kento ki jalousie ya nini vraiment ya nini o bozo sala boyo kape soni te bandeko nanga bozo tanga ba kuka sila bisalu mama na bango pona nini boza mutema mabe boye soki sila bisalu asala ba faina ya pesa kombo baba cook o bazo tel babakouk o bazo soutenir mams na bango de pro de loin mabeza wapi e komi kaka soko osali live na o batu bakochi o babakouk mutu bakotaki o babakouk mutu basignale o babakouk mutu bazoloba n'importe quoi po basali bandeko nanga ki mutema mabe abo epona nini kibondo kelongwe na butu ekomi na moi
makambo eza akobomba te foto loba parce que si la bisalu emoko alobaka te foto loba bandeko nanga bakuku oye bokota tosolola parce que makambo oyo tobomba lisu te tobomba te foto loba mai eninga na pamba te mai soki eningani bandeko nanga seke babwaki libanga na kati mai eninga na pamba te tomona bavideo ezocircule par-ci par-là cuisine yani kabi na bomba te mpona mama ya biso na oloba mpona sila bisalu Bekam Pomba Sen Aigle na koloba zuwa nini likolo ya trophée muninga sala makasi sala ba-effort aussi la bisalo asali po lelo amérité o babenge si la bisalo na vie bandeko nanga muki mutema mabe efutaka te soko moni ndeko no azwi sepela parce que lobi peza tourna yo ye a travaillaki yo pe luko travailler koleka yo po ozwa trophée ki mutema mabe ya nini yango comédienne moko boye ndeko na bango mokuna na kana bango Jita, ezalaka nini yango lamuki ofingi silo, lamuki ofingi babakuk. Ezalaka nini yango. Soki basila bisalu aza bafaye na ye babakuk. Yo pe luka bafaye na yo. Soki sila bisalu aza na compagnie na ye, entreprise na SB. Yo pe créer ya yo bandeko nanga. Na mukilo ki mutama be futaka te. Eromoni muninga évolution muninga kento. Eromoni évolution asila bisalu nenga zo beta ba 2000 ka ba 200 ka na ba video mo ba 500 ka esali bino ki mutema mabe bokomo lo ba par-ci par-là. Bandeko nanga makomisi to mona makomisi eza na minute bino boko sala ngote. Na minute ekomi fo bo travailler zuma loba kango fo bo travailler erozo sala film sala film ana polobi pozwa trophée ezaka bien parce que mutu aza trophée ezaka pauvre papa sans souci que ton âme repose en paix papa mutu azwaka trophée à part papa sans souci mutu atikala kozwa trophée lisu na RDC azate mutu azwi trophée na kati ya RDC mobimba eza sila bisalu oyo a travaillé dur koleka même ba mibali oyo a travaillé monde entier mobimba endima sila bisalu yo nani osala mokili na yo nani oboya soki oboyisala mokili na yo ndeko nanga na minute eza minute ozala na ba distraction te parce que même si moko alobaki tolongwa na distraction faut kozala calme faut toyeba eloko toluka na minute obiso toa calme tozo consommer film na biso tomoni film na biso ya tourbillon de Babel to lelo totali 6e partie lobi tokotala 7e partie na biso bandeko na ngai ki mutema mabe futaka te sila bisalo emoko alobi cuisine yanika lobaka na be preuve bandeko na nga boko ka sila bisalo emoko ndenga zoloba boyebi voix na très bien même si na biso beaucoup de respect boko yoka pe comédienne obabi Jita yepa koloba Jita luka po sala pe ya yo luka po créer pe luka po sala pe na ndenge na otika ki mutema mabe na sila bowelela nini eloko nini yango esilaka te ki mutema mabe ya boye elongo na kukwe bimi na poisson eza kindoki eza somo makambo boye biso photo loba makambo boye biso photo prier de pro de le pona sila bisalu parce que combat soki elongo spirituel comme ka physique bande konanga faut ko prier trop pona sila bisalu faut ko bela makila yesu et protéger compagnie SB Mubimba ba membre ya sila ya SB nzamba lola a protéger ba a protéger sila bisalu parce que ya za tête yenda za okava mutu ya trésor sila bisalu o bazo telemele de pro de loin na butu to na moye bazo bundisa nzamba lola protéger sila bisalu nzamba lola kota kuna quelque soit bokolo ba na butu to na moye sila bisalu aza vraiment babakuk biso babakuk tozana sima sila bisalu toko soutenir ye de pro de loin na tous les domaines quel que soit maloba na yo biso toko zana tant distraction te biso tozaka ka ko avancer biso tozaka ka na attitude à prière
prière ndeleka parce que prière ndeza base, prière ndeza solution parce que ba film aussi la bisala zo sala nane tikala ko sala na kati ya RDCT to mona ba film wana kaka na film à Nigeria mais to ko mona ngo lisusu na vie na kati ya SB nzamba lo la fa protéger si la bisalu, quelle que soit façon bozo loba, quelle que soit façon bozo soit ba minu, kento jalousie, mitema mabe, nzamba lo la protéger si la bisalu. Protéger parce que ninge bozala bozo mona siksa muninga et ça la bino bien te ki mutema mabe onde tozo boya. Jita, zwa kiti vanda yo ka message au cuisine yani kiti fazo lobela yo po sala ka théâtre yo pe sala effort sala créer pe ba oya yo soko benga bango nani to yebite yo mona ke o sala ka théâtre ako si la bisalo na bengi so na kacha SBT parce que nanu mhono e monani kunate vanda calme zela tourna yo les paniers circulent encore ata bengi so te yo pe sala na vie na yo obimo sala ben fort pe ba yeba yo to mona badinana to mona ba belvi kanji to mona ba to ebele ba isil pechanga yo kuto ebiote to yo ka kutu ko mono to groupe mobo e agita so endeni to ebiango te bo discuter na ni si lo kokote on a kata TikTok po sa na yo nini a ghetto po azwani ba kuka ba te koma ka likamuke ba kuku bino boye ba teke ba faux compte koma mutu mso azana ezana ekutu ayebio très bien abino kote le ka na faux compte bino boye biteke faux compte koma Moutoko créé l'eau vraiment banderonanga créé l'eau vraiment faux compte a commis à ma bé à chane bi kende nga koti na faux compte oti ko monete soka si so komelo testo bien message abimi azong na faux compte oyebete em suku teza muto bolia na ye em sueza muto bosola ne jour et nuit em sueza muto benga pire yo bien ote ke pire yo comme pirate bien ote et comme il casse ba komeli bino ba kuku bino boteme na ba kuku asila bisalo bino banani ba kuka batu basali bino ni likamuke koma ka ba kuku bo baluki be ba kuki pona nini kimutema mabe pona nini kizuwa makasi bo ekento anini kibondo kelongwe na butu ekomi na moi o somo njoto malili ai nzambe akosunga Nzambe akosunga bana yo sunga bakuka monde entier protéger bakuka monde entier si la bisalu Seigneur parce que ce que ote mususu azate parce que aliro ezokende ndoki a congolaise akaka yemoko congolaise aliro ezokende eke bien te boko finga si la bisalu boko lemba atika défaut mona atika vraiment karana défaut ako répondre te ceux qui si la le ka répondre ako répondre bino kaka na sagesse na intelligence na discernement parce que ya lobaka tellement très sage très sage ako répondre bino na sagesse nyonso en plus c'est binzambe en fond la ba porte te akangi ba porte nyonso ka va blocage déjà kangi baba kuku bokota na live na nga bocha ba j'aime que ça bien bocha ba cœur que ça bien parce que trop c'est trop photo loba likamuke komaka bakuku likamuke komaka bakuku boye baba faux quantité bande konanga bo sala live na bino komika bakuku bakota ka ba signalaki bakuku bakota ka kutu na sala capture d'écran toke nango wapi épreuve toke nango na za besoin preuve no jita na za besoin preuve na yo tout c'est trop boete soko lingana muninga te vanda na kwenga yo mutacha ko kazate to ebi okutu te to mona kutu to groupe mobo yo fi mobo ajua ko fi mobo abima bo o so endeni to yo kango te to ebi ote to mona kote pesa tika si la calme tika bakuko ya si la bisalu calme s'il vous plaît tika bakuka si la bisalu calme tika si la bisalu calme parce que trop c'est trop boete babiso moni ndoki belela po akima bino boyi ba faux quantité non bon moi ba faux quantité likamuke ka bakuku likamuke ka si la bisalu komi nini yango aza mutu azana mai na makila za besoin pema. Et bino bo vanda bo
lingele boule ye kuna ovanda oluka filme nini osala après tourbillon de Babel si la bisalo azwa ko avancer na mincho no bo sala makambo ba bêtise ba polémique ba rando tout ye azoluka nini ako créer lobby na vie faut ko mona lobby ko mona lelo te faut mona vision aigle ya musika baba kuku na lela bino a trop bon joza no balance bino mosiko boka mam ndenge moko sila bisala zoloba boko yoka pe jita ndenge moko azoloba parce que be preuve eza biso to na biso juge te poto juger biso to aka kopesa conseil yo na memi ngo pona sila bisalu te botika sila bisalu calme s'il vous plaît botika sila bisalu calme na babakuk biso babakuk to ana besoin ya calme biso babakuk to ana besoin de distraction te biso babakuk to ana besoin tozala calme na mama biso botika biso kimia s'il vous plaît ba faut qu'on te koti tellement ebele bandeko nanga ba faut qu'on te coach belé mutu musuku tu bolia na ye na pesa bino exemple à côté na faut compte a combien même na live na akokota même na vidéo na tel aussi ça combien na faut compte bolia kana combien na faut compte bolala na combien na faut compte pourquoi ka ebi que ce ka silisi ozonga na faut continuer bande ko na bino boye bien ote emsu na kin kuna boye ba faux quantité hein bon na kaso mutakobi ba ku boye ba faux compte coach ebele so ba tu ba komeli bino ezaka te ba ku botika ba ku calme ba ku bazana makambo na bango ba sala ka ba ku bazota la film asila bisalu bazona na makambo asila bisalu coach na ba ku te bokende kolanda video ana bokende ko sala boy non alors qui continue baba kuku to bokende ko manquer bokende ko répondre non baba kuku ndenge bazana bazo consommer seulement film asila bisalu bazo consommer au jour et nuit bazo soutenir même si na bango na tous les domaines s'il vous plaît jita tika sila bisalu calme tika baba kuku calme luka pe yo créer groupe na yo luka pe ba yeba na ndenge na ko linga ko bibate na sima sila bisalu parce que tu es bioté lukomi yeba na ndenge na mutu emo amisalaka kolinga to sala na kimutema mabe po ba choka to fula yote na minute o porte ezo kanga to fongo la porte te bande konanga kuizi yanika lobana ebino moboyebi ona memaki yango yo na ebisi dishita azwa kicha vanda ayoka message oyo aluka bima na ndenge ne abima na komba baba kukute abima teke na kombo asila bisalu sila bisalu a bullet afongoli SB yango ane pesi makambo yo pe luko sa na ndenge na yo kimutama be futaka te en plus oza mwasi kimutama be futaka te mutaza na tana c'est pe na pambola muninga lobi eza nzambe pa ko pambola yo kimutama be efutaka te soko loni mabe obuka ka mabe lifelo eza ngona lola te so okufe omona lifelo nyoto eza awa oloni ngubo obuka nguba oloni mango obuka manga bopesa muninga chance bolonga kimutema mabe evandi trop na bino ba basi na ba mbali bato a théâtre bato maboke bo akaka tellement mitema mabe silsa muninga ezangisa bino kimia boete na ba biso to sala théâtre te eto mona biloko aboye to tala tika to bando te ya bino parce que to mona nzambe te nzamba lobaka di manière di notre bato mpe biso yo msu nzamba olobela bino bozo bakiti bovanda boyoka message o bande konanga botika kimutema mabe na minute ekomi temps luka nzambe na minute ekomi temps luka lobi na komande nini après théâtre na sa nini après théâtre na vivre ndeni yebela baba kuku ona memele bino angoyo ba vrai ba abonné na émission na salaki en tout cas et ça la bien te pour na jita ndenge aolu finga si la bisal baba kuka monde entier ndenge zo finga biso cuisine Yannick apesa ka conseil cuisine Yannick afinga te na expliquer na vandisi la joie kicha vanda ka message oyo eza message moko eza muke mais eza très profond ayo kamwe sika zali to longa na ignorance to longa na hypocrite zala ka yo fo mutu esala on a lobby eza uniquement pona baba kuka monde entier
pona fila bisalu pona bavwevwe babone na nga na lela bino ya trop oh nanu asabona te na chaîne à cuisine Yannick TV s'il vous plaît s'abonner aussi j'aime moi commentaire et que ça la cuisine Yannick na bino bien na lela bino ya trop bande konyo to bakolanda live en direct oh bakolanda après encore nzamba lola a protéger bino nzamba lola a pambola bino que Dieu vous bénisse à la prochaine bye. Capture de grand haut. La bino boza na monde na biso te. Boyebi te makambo eleka na monde na biso. Poso na bina loba, boloba ke na loba sans preuve. Omoni babaku, bana na mama na bango sila. Sina bango nyonso tu. Ba yaka ko donke makambo na nga. Lobi le na mo. Oyebi le babaku ba finga nga ba période. Lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai nzambe alola lomba bitumba na ngai kosi na yuda lomba bitumba na ngai nzambe alola mobundeli na ngai yondo longisaka ngai tango banguna bakoluka ngai yondo bombaka ngai tango banguna bakolanda ngai yondo kimisaka ngai